Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. La méditation, la biso na tonga na lopoto kota na partage tozo ki na bon ko bondela. Père éternel, to pamboli to kumisio to netoli kombo na to pamboli ki posonto na yo mokonzi na bakonzi mokonzi na bilaka. Tika ete partage alléluia za pona lokumu na yo. To bebi signon sa bokisi na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. La méditation, la biso na poko na tonga na lopoto kota na partage. To kozona balombango kaka place wana to sukaki. Tosukaki bongo wapi toke na Bible tosukaki na tokomaki déjà na Exode tosukaki na Exode bongo chapitre no tosukaki na Exode 10 tosukaki na Exode 10 chapitre non Exode chapitre 10 verset 21 tokomaki bongo na 9e plaie tokotanga na lombango na kombo na Yesu. Le Seigneur dit à Moïse, lève ton bras vers le ciel, que l'obscurité se répande sur l'Égyptien, l'obscurité si épaisse qu'on puisse la toucher. Qu'on puisse la toucher. Moïse leva son bras vers le ciel, alors une obscurité totale régna pendant 3 jours sur l'Égypte. Durant ces 3 jours, les Égyptiens furent incapables de se voir les uns et les autres, si bien que personne ne bougea chez soi. Par contre, faisait clair dans la région où les Israélites habitaient. Le Pharaon convoqua Moïse et lui dit, vous pouvez aller rendre un culte au Seigneur, vous pouvez même émener vos familles. Seuls vos moutons, vos chèvres et vos bœufs doivent demeurer ici. Pas du tout, déclara Moïse. Tu nous remettras toi-même 2 bêtes que nous pourrons offrir au Seigneur, notre Dieu, en sacrifice, 2 communes et en sacrifice complète. En plus, nous émènerons nos troupeaux. Pas une seule de nos bêtes ne restera ici. Nous devons aussi en offrir un certain nombre au Seigneur notre Dieu, mais nous ne saurons pas lesquels avaient d'être arrivés sur place. Le Seigneur poussa le Pharaon d'obstiner, de sorte qu'il ne voulut pas le laisser partir. Il dit à Moïse, sors d'ici, prends garde de ne plus reparaître devant moi si jamais tu reviens. Si jamais tu reviens chez moi, tu mourras. Bien répondit Moïse. Comme tu l'as dit, je ne les reparaîtrai plus devant toi. Alléluia. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Awatomoni Moïse. Awatomoni Moïse. À quel issue pas ya Pharaon? Moïse a lemba quitté bien-aimé dans le Seigneur. À quel issue bongo et pas ya Pharaon? Nzambe alobi na ye okotombola cette fois nzete na yo. Nzete wana okotombola soki otomboli yango nzete wana ekokoma molili ekokoma partout na mboka ya Pharaon. Tokokoma na molili moko makasi de telle sorte que baba no mona na te. Yo ozotala moninga ozomona moninga te, moninga azotala azomona yo te. Moninga pa azotala wana musu molili ekoti na bomoi na bango. Mais na mboka ya bana ba Israélite, na ba Israélite kuna molili ezalaki te. Pole ezalaki partout. Et pas ya ba Israélien. Bande konanga o makambo somo. Molili partout na mboka ya Égypte. Molili partout na mboka ya Égypte, mais tandis que na mboka wana mususu ya ba Israélite kaka mboka moko eza lokola boza na Kinshasa to na Poto. Ngambu mususu to na babandal molili makasi me bokende bakote mususu net na bamasina éclairage makasi. Bien aimé dans le Seigneur tota makambo nzamba salaka nzamba azali capable nzamba saka makambo ekokamwisa bato ekokamwisa toute une nation. Nzamba salaka makambo moko extraordinaire oyo muta mokili akoki kozala même na idée te. Bien-aimé dans le Seigneur, tika na biso likamoko. Muto azako nyokola yo, muto azako finga yo, muto azako yina azako chola yo.
akanga yo na captivité ya mona ke ye sorcellerie na ye eza haut niveau atia yo na kati na boloko nalingi na ye signalo eloko moko nzambe oyo abimisaki bana Israël na kati na bowumbu nzambe oyo afrappaki Pharaon il frappe encore alléluia loba nzambe wana il frappe encore bien aimé dans le Seigneur tolemba te kotombola mutu motema monoko na biso na kobeela nzambe kotombola mongongo na biso na kobeela nzambe ayokaka bible obi mutu asala matoyi ayoka te mutu asala miso amona te ntango akutanaki na Moïse alobaki na ye j'ai attendu les cris de mes enfants en Égypte et j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Sur ce, Moïse, tu dois aller là-bas, les libérer. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu là, tu pries, il voit. Il t'attend. Naïbi sabino loko moko. Bana Israël basaki sacrifice nini. Na tout la bino. Tant basaki na bombu na wa. Est-ce que ba mi kata kinzoto? Toyoka ki na Bible ke ba mi kata kinzoto ba komi ko bima makila pour que nzamba sauver bango non. Toyoka ki ke o babani ko tumba bana. Vivant pour nzamba sauver bango non. Babandaki kaka kolela koyembela nzambe wana kobenga nzambe na Israël au secours totala ba psaume totanga ba écriture bazokolela ka bakoko na biso basumukaki biso pe tosumukaki babaneka kosala repentance du jour au jour du jour au lendemain jusqu'à ce que nzambe afungola ki motema atala ki souffrance na bango ayoka ki kolela na bango alléluia. Biso pe tsengeli toza na attitude wana attitude ya kobenga nzambe attitude ya kolelela nzambe attitude ya kosenga au secours attitude ya koloba nzambe to peshaki contre toi etamboli na biso ezalaki malamu te yango tokoti na bowumbu natunaki yo te mpona kokota ya libala oyo yango nazali komona makambo oyo kasi nzambe elimbisanga natunaki yo te mpona zwa musala oyo nzambe ta mosusu mpe natunaki yo metala mikakatano nakutani nango. Bible lobi recommandez ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, il agira. Il agira, mes bien-aimés, dans le Seigneur. S'il a agi aux enfants d'Israël, il agira aussi à ton tour. Ton problème en est que n'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, prière ezaka ate ke okenda l'église. Prière ezaka kate obanda kotele mogangaka. Prière ezaka te o jenaka o priaka to pekisi yango te mais prière ezali comportement na biso e banda jeune ya solo nanu o nzamba lingaka ngo eza jeune nini jeune o mutaboyi masumu jeune oyo mutaboyi masumu mutu andimi kosala bolamu yango wana jeune oyo ezosepelisa nzambe jeune oyo mutaboyi masumu andimi kosala bolamu balobi tala jeune eza kosepesa nzambe yango wana mutaboyi masumu akomi kosepelisa nzambe azalaki mutu akanda longwe na kanda azalaki mutu ekoba longwe mutu ekoba azalaki mutu milangwa longwe mutu milangwa azalaki mutu ya moyimi mutu ya haine alongoli nyonso wana ake na Galate 5:5 na Galate chapitre 5 banane bandeli ti na suka ake kozwa ba arme na ye ba fruit ya Saint-Esprit akomi kotambola kobanga nzambe nde wana nzambe mawa na ye ekitaka. Bien-aimé dans le Seigneur bana na Israël basalaki likambo moko ya gravité mais likambo basalaki ya grave ya koleka babandeka kolelela nzambe babandeka ko reconnaître ke bazalaki bato mabe babandeka ko reconnaître ke babungaki bazalaki ka ko reconnaître yo oyo bien-aimé ovandi tango oka na orgueil olingi kutu ko reconnaître te ke yo au péché devant l'Éternel. Bible zoloba mutu nyonso amonana mutu alokuta liboso na nzambe nzambe yende kolo azali juste. Bien-aimé dans le Seigneur, tu perds ton temps pour t'enorgueillir, tu perds ton temps, humilie-toi. Ok n'est pas un nzambe na bon moi. Ok ne kole la miséricorde na ye. Oyo le monde ne peut pas te donner, bien-aimé. Le monde ne peut pas te donner la miséricorde que Dieu peut te donner, bien-aimé. Yango wana molinga mi dans le Seigneur. Tomonaki awana livre ya Exode 9e plaît nzamba tiaki molili
bien aimé so olingi nzambe atia molili epai ya bayini na yo bamonaka yo lisusu te molili ekotela bango bamona eloko moko te susu na bomoi na yo place oyo bango babandaki komona kotisa molili okokotisa molili epai na yo ekozala pole okokotisa molili ndenge nini na kati na mabondeli na kati na etamboli na yo okokotisa ntango yo oza kotambola kati na lumière yebake bayini na yo bakoti na kati na molili ntango yo okoti na lumière bana ya Israele ntango bamonaki lumière ya nzambe ntango bamonaki lumière ya nzambe oyo eyaki na nzela ya Moïse bana Israele mbala moko bakomaki kotambola na lumière e Egypte mobimba etondaki na molili yango wana peka biloko Satana yibaka bien aimé Satana soki alinga beta yo akoya kotia molili na vi na yo partout ozokende ozomona eloko moko te okomi kolela nga komona nga ekomi mampasi na musala ozwaka musala te kobotobotaka te libala obalaka te bana bazwaka te na classe tout est bloqué et fermé molili ozomona lisusu nzela te bien aimé dans le Seigneur eloko bandoki basalelaka yango wana bien aimé dans le Seigneur ekoma arme na yo nzambe wana frappaki alakisaki biso modèle nini tokoki kofrappe moyini Satana moyen nini tokoki kofrappe makambo na ye nyonso le Dieu la frappe encore au nom de Jésus-Christ bien aimé dans le Seigneur toluka nzambe tobelela nzambe na Moïse tobelela nzambe na Abraham tobelela nzambe na Yesu Masiya oyo asalaki na ntango na bango aza capable ya kosala mpe na ntango na biso aza capable ya kosala makambo ekoki kokamwisa bato nzambe akela lola na mokili papa na Yesu Masiya aza capable bien aimé na ntongo na lelo na ye lisusu koyebisa ozalaka na un Dieu capable ozalaka na un Dieu oyo asala lola na mokili bamai nyonso ozomona banzete nyonso ozomona banyama bibwele nyonso ye moto akela bango alleluya aza capable ya kosala likambo na yo aza capable ya kopesa solution na problème na yo aza kobenga yo lelo so oyoki mongongo na ye koyindisa motema na yo te bien aimé dans le Seigneur bana na Israël bakendeki courir derrière bambikudi te bazalaki na confiance na nzambe na bango bazalaki na temple te pwani baona kosenga pharaon ke bakende kosambela kuna na ngomba bazalaki na temple te bazalaki na place ya kosambela te mais Bible lobi les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité bango babandaki koadore nzambe bayebaki ke nzambe na biso na Israël toza na ye partout azali nzambe abikeko te yango lelo tozomona bien aimé dans le Seigneur ozomona solution na bomoi na yo te likola ko parcourir kolanda ba un faux serviteur de Dieu likola kolanda mutu Bible lobi maudit soit celui qui se confie à l'homme na pekisi batu ba pasteur te mais ndeko na ngai yeba tokomi na ntango ya apostasie toyebi lisusu te nani aza malamu nani aza mabe ndeko na nga mpo kangama na mutu mpo na sujet na yo bondela makasi naza na témoignage moko mama moko akendaki koluka délivrance ya sorcellerie mpo na mwana na ye ayebisi ye ntango ayaki kokangola malobi mama bato bandeki komemanga baeglise bandeki komemanga bandeki kobakisanga lisusu puissance mosusu ke na pumbwe lisusu bamonisi nga lisusu bamagie mosusu alleluya mama wana alobi délivrance ya mwana na ye ntango asuki ake partout akoki te ye moko alukaki nzambe na ndako na ye akomisaki ndako na ye maison de Dieu akomisaki bomoi na ye bomoi na nzambe mwana na ye aye kofungola motema alukaki nzambe na ye ye moko bien aimé dans le Seigneur ayo mesana kaka na bapasteur ayo mesana kaka na bambikudi mukolo yo kokende place oyo bapasteur alingala baza te mukolo yo kokende na mboka moko boye oza yo moko isolé okosala nini okobelela nzambe te po mesana babondela mpo na yo kita di ke dimo opesaka na église kosauve yo basombaka grâce ya nzambe na mbongo te basombaka grâce ya nzambe na mbongo te bien aimé toloba lelo makambo ya vérité
Bible lobi, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lelo yo bien aimé dans le Seigneur. Balobaki na batu balongwa l'église catholique, bien sûr, pour bango basambela bikeko. Lelo tozo mona nini pe na l'église de réveil. Hein? Église catholique bandé kopesa biso. Mafuta ya suka. Bazo tia ba putulu ba yenga mandalala. Lelo pe to komo mona mafuta. L'huile d'olive est comme chère. Na shop bien aimé dans le Seigneur. Pona nini? L'huile d'olive est comme au top. Makamunyoso bango baboya ki l'église catholique. Ba komi ko salela yango. Ba l'huile d'olive, ba savon ils ont porté ba délivrance. Au soi-disant, ba savon outil na Israël. Bien aimé dans le Seigneur. Luka Nzambe yomoko. Moïse azaki na désert, azaki na pasteur, azaki na mutute. Na pekisi batute. Ba luka ba sel dans Nzambe po ba musu bakoya. Oh n'est-ce pas balobi, confiez-vous à mes serviteurs, vous aurez réussi. Quel genre de serviteur? Boyeba ke balobi, il est aussi écrit. Il est aussi écrit, bien nommé. Soki to luki Nzambe, natangu na apostasie, natangu na pasi, natangu na somo. Boko kende awa, bako yebisa bino. Nzambe azali awa zate. Bako yebisa bino akendaki kuna akendaki te. Bible ezo yebisa biso, bokima na ba montagne, bokima partout jusqu'à ce que ngai le fils de l'homme na kozonga. To komi na tango apostasie, bien aimé dans le Seigneur. To yebite nani azali nani? Qui est qui? Bien aimé dans le Seigneur, tout ça ande attention. Tout ça la attention makasi. Tout tambola na boke binyonso. Mokileza ya kobeba. Makambo ekomi mbilinga ekomi ndenge na ndenge. Mutu na mutu akomi koya na makambo na ye ba pratique ebele. Banganga bakoti na kati na église bambikudi. Ba misusu bakomo sukola, ba sœur na 20. Bomonaki yango na YouTube. Pasteur azako sukola ba sœur na 20. Po longola bango milimo mabe. Ba misusu bazako ya na ba mungwa, ba maye uti Israël, ba l'huile, ba savon. Bien aimé, mon peuple périt faute de connaissances. Tozonga na sujet na biso ya lelo, po internet epesa biso tante, ezaka pona koloba ete bana Israël balela ki Nzambe kat na ba repentance. Balela ki Nzambe kat na ba lamentation. Balela ki Nzambe ba luka ki elongi ya Nzambe. Tango bango bazaki na Egypte ba Nzambe pe bazaki songolo na songolo. Bakeneki bamonaki ba Egyptien bazolia kitoko, bazomela kitoko. Bakope ko sala Nzambe na bango. Babindani yo abiso atie biso na esclave. Tabe Egyptien de bazolia malamu, bazomela malamu. Baza na lokumu. Bakokaki pe kokende me bagardaki la foi. Bagardaki foi. Bien aimé ngana yo. Na tango lelo soto moni. Baninga mususu bazolia bien ba voiture, bavani to banini. Bango babonga. Binoka Nzambe loko ezate. Mais bana Israël, bamona ki ba Egyptien ko lia komela. Bango bazaki na kati na souffrance. Pona nini te bakene ko luka Nzambe na bango. Bazalaki na confiance. Nzambe asalela ki biso tanto banai ko tia mafuta te azali bien aimé. Nzambe asalela ki biso tangu to boya ki makamba mafuta, to boya ki makamba ba putulu, to kima ki bikeko na catholique azana bomoy. Nzambe wana ko salela biso. Tozonga na makola Nzambe na biso. Lelo oki mungongo na yeko komisa motema no makasi te. Nzambe na biso azana posa to tika ba pratique ya mabe. To tika ko landa ba faux serviteurs de Dieu. Alobi les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Alobi na mwasa mo Samarie ezali su na ngomba te. Ezali su pe na miri kuna na Jérusalem te. Ezana motema. Ezana motema, désormais j'habiterai plus dans les maisons construites par des hommes. Nzamba na motema na yo. Zala na foi ko banga raté. Belela ye. Nzambe penza pambo na biso côté tozali. Totiki nyonso na maboko na ye. Amen.